azo sukola mbala moko a se retrouver boye azana douche na bango biso ato benga kikoso donc ada na poto azaki na poto a sukola hein mais a se retrouver boye azawapi azana Kinshasa na makala sans qu'il y a un avion ni billet ni visa et loko moko te. Donc cela veut dire le monde des ténèbres ezali papa malembi. Moi, ce que dans le niveau, il y a Kindogito. Très élevé à sorcellerie. Donc, dimanche, on est on s'est retrouvé, maman, na Kikoso. Il m'a tali na moi boy vers na tongo à côté na douche à bonga mapo à sokola à kene musala. Atiki famille bana. Atiki famille papa. Donc, monde molili oyo, c'est tellement très compliqué. Donc, ceux qui osent nzambete, ils ont passé pour la finale. Kindoki, ils ont la frontière. Je crois que ils ont la ndekomoko, ils ont la poto. Frère wana na poto, ils ont très bien. Na douche, azo sokola. Azo sokola. Tellement il y avait des problèmes dans la famille, azo sokola. Mbala moko a se retrouver boye, aza na douche na bango. Biso ato benga kikoso. Donc ada na poto azaki na poto a sokola hein mais a se retrouver boy azawapi azana Kinshasa na makala. Shalom bien aimé dans le Seigneur, un grand merci. Na bien nyonso to bozola na biso bozali connecté na meilleure chaîne na biso la voix céleste Nsela Lola tozali tozokota merci na bande nyonso to basoutenir vraiment musalo yo. Là je vois notre pasteur Feza Missia, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukwaya motema bivens de homo depuis donc pe na maman Gisèle lukelo motema papa Emmanuel na Boston na maman mami Mbunga motema papa Blaise Mbunga na Suisse bonzambe na bonzambe Lola ezo futa simana onto ya koloba ke nzamba boto kwaye nous soit bien aimé dans les saints tozali na moko ya ba prophète OK boyebi déjà très bien aimé dans les seigneurs concernant comme problème où tout ça avoir na kin bien aimé dans les seigneurs en tout cas ceux qui bili les atoko chapé bili concernant maman OK azali na poto après avoir collé ça battant et belé na poto maman lobi ki aya ko mona famille na ye à ça ici c'est plus de 20 ans na poto bien aimé dans les seigneurs a collé na poto ko maso comme na kin maman a coufi bien aimé dans les seigneurs na mona qui peut ba réaction na émission la fois passée au pe ke bande ba mika un peu ko lobi concernant bandoto oui vrai bandoto c'est normal OK na yama ba ex magicien ba Félicien Moulopo ba Jean-Marc Mutombo ba ex magicien moi ebele na yama na ba plateau ba Claude Mwamba Chibuyi OK ba lobake ba sala pe ba dégâts mingi ke tant bazala ba magicien bazala na ba magie que oza na poto ba ko po travail yo oza na poto bo sutuki oza déjà na kimba memi mobima na bazoni soti awa na Kinshasa bien aimé dans les seigneurs tout le monde peut ba makamamo ebele mais oza na l'homme de Dieu amika mpe ko fongola biso meka mpe ko sa ko solo la paix ko tia toujours nzambe liboso avant ya ko sa ba programme na biso nyonso tout bien aimé dans les seigneurs nous devons le savoir que le monde spirituel existe bien aimé en tout cas toza na mokili na bible zoloba ke tozali ba lekinzela ya mokili bien aimé et seigneur tozala prudent. Shalom l'homme de Dieu. Shalom Calvin napesi bandeko nyonso mbote obazio omatisi voir napesi bandeko nyonso mbote obazio occasion ya kolanda biso vraiment nzamba pambola. Je crois que l'émission tout ça là autolekaki wana j'ai vu beaucoup de gens vraiment babengaki mingi vraiment. Puis tu vas tant prier pour ça. Oh maman ayaki awa bana na emi bale ba kofi maman Chantal ouais. Tu belé na ba réagir en tout cas. Zamba pambola ba de belé ba benga ki tozu ki tant vraiment ya prier. Je crois qu'il y a des témoignages moi pe et autant ba comme na bango awezate parce que en tout cas pour la pas moi comme ça le coup. Parce que par rapport réaction de papa na maman na biso OK asala a hume na pote maman Josiane OK, aïe, on a Congo, bien aimé dans les seigneurs, pour la première fois, à Kena, depuis à Kena Poto, à ça plus de 20 ans, on a des familles né Bazoloba, aïe, on a Kinshasa, l'homme de Dieu, comment on a Kin, maman, pas même une semaine, assis à tabac séjour, maman a senti moi malaise, mon corps.
donc bakomi na hôpital ke batele tension banine pas maman kati motema na hôpital bien aimé dans le Seigneur lisolo ekoza nini papa et salami na commune ya Lingwala na si c'est avenue Mbuta si c'est Mbuta côté ya Lingwala si c'est Mbuta on a vu les vidéos qui ont publié donc tolandi yango en tout cas ezo sala biso passé parce que la Bible dit mon peuple ont détruit faute de la connaissance. La Bible dit que la Bible dit que ça va pas être mon peuple libota nangai. Donc peuple nangai ba ozala détruit parce que ba na connaissance. Et belé bazo kufaka bo sans kozanga koyeba. Or que la parole de Dieu c'est la lumière. Et c'est important parce que ça libiso passe. Azala ki malamu na poto Fani pendant 20 ans et puis aye awa l'espace moko kaka il y a une semaine à Beli ba men hôpital boy muta kofi donc ça fait mal. Ça fait mal. Donc yangwana tozolo ba mingi et ça important étant que un enfant de diali boso na katsa mutu mutu ayeba nzambe. Et ça important mutu ayeba nzambe parce que ce que mutu ayebi nzambe il y a des fois, malgré ma bémogeko, il y a les Seigneurs qui ont prévenir yo bien avant. Est-ce que cause à Lyon normalité soit journée kokaki? Tobo ite papa Lyon. Parce que comme au banque c'est na bande ou muso ba na poto ke bazonga na kota ba famille na ba on a kini c'est to comme ko attribuer nyon suka na Satan. Te papa, moni Lyon za la rapona mutu nyonso. Mais ala ramala mutu akufa selon volonté ya Nzambe. Parce que l'Iwa monsieur Zalara, ce n'est pas Dieu. L'Iwa monsieur Zalara, c'est un du diable. Mon monde est préparé, ça le plan de ça, mais d'autres l'Iwa monsieur Zalara, c'est normal, c'est Dieu. Nous avons dit que on va tout balanda biso, au kufa na volonté en Zambie, au kufa na volonté à batouté. À cause de l'ignorance, à cause de ça, je suis constitué Nzambe et même mon aliwa. Nous avons dit que mon que avant que ça la surtout dans le déplacement oyo. Et ça la réalité belle papa. Na toto le kan émission maman moko albenga aux États-Unis. Ay papa, chaque fois nazolota na ye na kin boye na bungisi passeport na abi ko préparer ayakin mais alors taka ayeboye après c'est passeport na mutu ba peut passeport ebungi donc alors taka ba complication bon va juste andeni mais azaki moi éveillé te a outi États-Unis aye awa papa asali un mois a commis trop près pour voyager boye papa a sali accident maman a sali accident li colonna e bukani. Wow. Donc, à combien à peine à 2 jours pour voyager. Baké na un hôpital, baké ciment, un certain samedi. Baké peine au repos, baké na repos boye, batal babi non, nengo li connaît ça boye, et a danger pose dans l'icolo y avion. Maman wana a raté voyage. Mais grâce nzambasali grâce que ndekone mobwe toyebane kina ye abeng papa yaka ndekona biso autai voyage ye awatali comme to ye wana to bandi ko prier pour nae le Seigneur ayo so la grâce nani ayo kozonga n'États-Unis. Donc il y a d'autres choses comme parfois le Seigneur a talisio mais yo ça éveillé yo parfois nao parfois distraire ou sozano dans likolo moi au comprendre langage en colo exact donc tout le monde que bato belé bazo comme bazo koela ka ba problème na vie na bango parce que baza prudente baza distraire ce que l'homme de Dieu question tozo mituna ndengeni bandoki ya famille bakoki ko boma maman na potote ko lia été mais une fois que maman komi awa et komi maman kufi na kin o bandoki kindoki bandoki ne balié donc tolo bakeloko ya des fois mingi pondoki azwa mutu ils ont dépendre aux ana Kishasa ils ont dépendre aux asoki na mboka nini comment que maman Johnson ayabo parce que kule panzani na quartier que o balé na kindoki aye pas même une semaine ce qui 3-4 jours avant ni bo nazo que tout fuma o bo na bo pas ba ke no maman kufi
de Calvin papa Kindoki ezalaka na frontière te. Je crois que ezala ndeko moko azalaki na poto. Frère wana na poto azalaki très bien na douche azo sokola. Azo sokola tellement il y avait des problèmes dans la famille, azo sokola mbala moko a se retrouver boye aza na douche na bango. Biso atobenga kikoso. Donc avec na poto azaki na poto a sokola. Hein? Mais a se retrouver boye aza wapi aza na Kinshasa na Makala. Sans qu'il y ait un avion, sans qu'il y ait un avion et l'eau comme mon côté. Donc cela veut dire le monde des ténèbres ezali papa. Malembi. Moi ce que dans le niveau il y a Kindokito très élevé à sorcellerie. Donc dimanche moko élevé. Donc on a poto on s'est retrouvé maman na Kikoso na Kikoso. Ye moko atali na moi boy vers le na tongo akoti na douche abonga mapo asokola akene musala atiki famille bana atiki famille papa. Donc monde molili oyo eza tellement très compliqué. Donc soki ozana nzambe te eza passe pour na finale. Yangwana est important bien étant que un enfant de Dieu. C'est important ya koyeba nzambe ya kosambela nzambe ya solo le véritable Dieu. Ce que papa net que ba voyage ndenge ezala ba vacances bani na bandeko bazwa ba vacances ko ya en Afrique bo na bo essayer basala ndenge te so to comment on ça oui il y a des fois ba msusu tant que le crâne émission maman bi papa en tout cas nga vraiment na lingena ya na mono ya soute ngabité maman toute chose zoa temps ya prière ya ko préparer yango na losambo parce que eloko nyonso peut comme physique banaso spirituelle de eloko nyonso zoa temps ya ko luka nzambe ya ko bonde la Seigneur nazo voyager au lobinini Seigneur même si associer un peu des hommes de Dieu. Associer aussi les hommes de Dieu, papa, na voyage, beau de la peau, nanga, beau soutenir la prière. Ceux qui voyagent les âmes, le Seigneur rotalisa. Même même si yo moko, même si n'entourage na yo. Parce que même si on a que à tout ça, le programme a émis ça motuté, le remoroté, abonder les pas, après ta prière, à Yekarabongo. C'est pour ça que a battu belé. Moi je connais. Il y a un serviteur dans la église, ancien, oncle Nabango. Oncle Nabango a outil poto, mais avant il y a abaou ça va songe mora bienté. Bandoto bienté, comme si vange zaki malamté. Mais à ça les cas, il faut que le quoi conteneur na ebana comme na batadi, faut que na sanini na yakaka. Aye a commis awa conteneur pe bimi admissible ka teki. Et ça, c'est une semaine pour voyager. Attends, on a à tout sur place. Na limité, na prince ou na simani na prince ya poids lourd. À tout moto sur place mutakufi. Tu vois? Parce que aoye bi sensé abi l'homme de Dieu. Mais avant na ya na bane ko lota bando to malamu te mais na bane ko betango kara. Moutakufi, il y a une mort, la famille pas dédommagée. Donc, mon nyoso oya tekiteki biloko et qui n'a pas de dépense. Si les lopé mbongo wana la famille wana à 600 en route. Donc il y a d'autres choses que le Seigneur a tel ici mais azana été parfois qui dit bah parfois distraction kaka na ya kaka na monakine. La combattre batapo basoutenir la kini basoutenir la kini bate donc akuta inaku do ba poja za la kinango nyose salini ekoina mai donc il faut toujours kotika nyonso tout na maboko na nzambe c'est important okuta na baliwa ya boeza na normal te pona yo bon to lobi ke liwe za la lango liwe za la kanango mais mutakufi malade mon ya des jours. Je ne sais pas si vous avez âge, mais bana bazana hein. Donc il y a des fois ça fait mal. Et tant qu'un enfant de Dieu et l'oko nyonso yamboko sala concilité nzambe. Luka nzambe.
tia mabolongo na se parce que le Seigneur il est notre père aza papa biso toza bana na ye abina ni papa mwana ko sengeli pa bonga pesi libanga mwana ko sengi mbisi bonga pesi nyoka abiso ba papa méchant ba pesi biloko malamu na bana bango abi a combien plus fort raison nzambo wasani ni o azan likolo donc dans toute chose maman papa je ne sais maman o na tia mabolongo na se luka nzambe et le Seigneur ako yamsu parfois olingo parce que olingo déplacer yamsu kolo alingi na moment wana ce n'est pas le moment yo voyager parfois yamsu tenza mabi tabato ko ba Paul ana posa alinga fala que ne côté ya dans une ville mais si bon le Saint-Esprit permettre ngana ya kunate OK qui ça le bi aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Avec les nations viennent, mes disciples. Mais Pierre, Paul a dit non, le Saint-Esprit a permis à Salini, donc, le voyage, je me suis cause à la planification, mais oui, ça va permettre, ce n'est pas les moments. Na discernement, donc c'est important et le konyoso ava ko sala tia nzambe liboso parce que nzamba yibi lobi na yo yango des important na kamonyoso concilité nzambe tout na apport ya nzambe mais ebele bazala kazo se préparer na voyage quoi vacances en Afrique abongami na bambongo na badilamba azotu na ba bisika ba okende bangulu ba nini mais prière abosani donc c'est ça parce que prière ezali le fondement vraiment ya mwana nzambe nyonso. Et Seigneur peut préparer un voyage dans la prière. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était dit avant abana ministère naïe à côté 40 jours et 40 nuits dans la prière. Bilobi na mukanda ya Marc chapitre 1 verset 30 bilobi vers le matin quand il faisait encore très sombre abana okena lié moko ya désert que kosani kokene kosambela. Et c'est important, et l'eau il faut que tu aies prière, parce que prière est le seul moyen où tu as un contact avec Zambé. Prier, c'est communier avec Dieu, c'est parler avec, c'est dialoguer avec Dieu. Si tu vas te belé, tu vas un aspect, c'est pour ça que tu vas te belé, tu vas avoir un problème. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tu vois vraiment dans ce cas, au moment il y a exhortation, message au pays qui est bandéromi, batina concernant bandote, je crois mais que prochainement, bamisu badana poto balota ka bazana kin, badana ba uniforme, université na ba copain, ba copine na ba on yakala, mais à ça balana e mobile musus. Je crois mais que prochainement, tu beta du sola bandote tango et que ça va bien. Au sous ici na message ni au meme biso na. Merci. Nzamba zalo kumu vraiment Seigneur bien-aimé le Seigneur a pambola yo yom tozi occasion kolanda biso na ngina parler un peu sur la réclamation. Na mukanda il y a Luc chapitre 22 verset 31. La Bible dit Seigneur azoye bisana Pierre. Aibisi Simo Satan t'a réclamé pour vous cribler comme les froment. Abi Satan a sengaki yo. Satan a réclamaki yo. Obi mo réclamer ezali implorer, c'est demander. Donc ça veut dire Satan a sengaki yo Simon pour être apanza yo lokolambuma. Donc tout ce monde Simon Pierre, tout ce monde Pierre azalaki parmi ba yekoli na Nzambe, azalaki parmi ba disciples ya Nzambe, parmi les apôtres de Dieu, les apôtres de Jésus. Mais la Bible dit Satan, Yesu Masia a yebisi Pierre, abi Satan a réclamaki yo, Satan a sengaki yo pour accribler yo, pour te apanza yo. Et ça, bato belé bazo vivre mes bien-aimés, ba vie la bango za réclamer na Satana. Ozo mona ye azana poto, mais à l'autre kaka en Afrique. À l'autre kaka lo pango na bango mongo o ya kola kala. Donc cela veut dire mais spirituellement, et ça forme ya réclamation mongo na zolinga yo na vie na yo o réussir o avancer o évoluer. Il y avait plusieurs disciples.
Mais le diable a intéressé Kaka nanani na Simon Pierre. Parce que Pierre azalaki na Pierre azalaki na révélation ya Nzambe. Yesu abisi na Pierre, tu es Pierre, si cette pierre je bâtirai mon église. Et Pierre azalaki na clé ya royaume. Yesu apesa e fongola. Maintenant le diable a intéressé Kaka nanani na Pierre pour à détruire via Pierre. En fait que Pierre a comme na destinée n'a été. En fait que Pierre a comme bisika Nzamba lingité. Pourquoi les diables ont réclamé? Parce que les diables ont lingité au comme bisika Nzamba zolinga. Ozo bika na pasi, ozo comprendre vino ka souffrance na souffrance. Ok, quelque part ta vie est nini, est réclamée. Et Pierre ne savait pas que sa vie était réclamée. Mais c'est Christ. Yesunde mutayebisie. Abi Pierre, Satan, Simo, Satan t'a réclamé. Satan azo senga yo. Ezana batu belé. Satan azo senga bango. Ezana batu belé. Ba santé na bango. Eza réclamé. Ba vie na bango. Eza réclamé. Misa na bango. Eza réclamé. Aza mutu. Bien aimé. Obi. Tant que solo kaka tant to prier pour na batu ya maman abengai papa na lali na butu na lot na moni bat mo boye balati blanc noir ba eko tu banga tonga na likolo ba piqué ye tonga na likolo asutuka bona tongo boye donc likolo na e kilo moye akita na sezate moye kene musale ezati ba eko zo ambulance eko zoye même en hôpital. Mais bah traiter bah sali nyonso et simbakate parce que son problème c'était spirituel. Donc diable a bana ko réclamer santé na ye. Bien mais ça important. Et ça important na ningo comprendre parce que bah te belé bah vie na bango et ça réclamer. Mais Aïbisi Satan t'a réclamé pour na acribler yo, pour te apanza yo. Satan a zo senga yo, mais Aïbisi mais j'ai prié pour toi. C'est ça. Abi na sambela ki pona yo. J'ai prié malgré Satan a réclamé yo, mais nga salini ngai na sambela ki pona yo. Bien aimé. Et le ça la pote ba réclamation éthique c'est la vie de prière. Bomboy ya lo sambo. Abina na sambela ki pona yo pote kondimana ça nini kondimana o ekufate. Bien aimé, nous sommes là. Le Seigneur nous a mandaté. Aime sozo comprendre vie na yo et so marcheté. Ce qui Jésus-Christ a prié pour Pierre. Afin que Satan soit été, nous sommes là. Le Seigneur nous a mandaté afin que, on a un problème, on est dérangé, vie na yo, ils ont marché, makambo, et ils simbate, bandoto ma bien aimé, au benga biso, dans les numéros na biso dans la séwana, afin que tu soutenir yo. Ce que bien aimé, ce qui Jésus-Christ assemble la rapport na Pierre, ni n'est comme la pierre. Ce qui Christ assemble la rapport na Pierre ni nango lenga comme ni via Pierre. Satan a réclamé qui mais bilobi Christ a dit mais j'ai prié pour toi. Mais bien aimé sakana na nyoso ko sakana na vie ya prière té. Abi j'ai prié pour toi na sambela ki pona yo. En fait que foi na yo kondima na yo et salanini et kufate. Et ça important. Le temps est arrivé bien. Vous comprenez votre vie. Vous marchez, makambo, et vous simbate. Bien, il y a des fois, vous comprenez. Il y a ma bé, notre mot, tambola, bungi, notre mot, bien aimé. Le Seigneur, le diable, a réclamé afin que Azobo Moinayo. Le diable a senga yo. Mais malgré azo senga yo na sambeli nzambe akozote na komona Yesu yom to landanga s'il y a des esprits de réclamation oyo réclamer mona yo à partir maintenant nzamba Israël akangolo na komona Yesu. En tout cas que le Seigneur a pambola biso nyonso aux occasion ya kolanda biso ozo comprendre vie na yo ezo marchete eza réclamer
tolingi tosambela ensemble na yo parce que eza mission moko le Seigneur oyo apesi biso ya koprier mpo na bafamille komema délivrance bafamille restauration bafamille bien aimé n'hésite te ya kobenga biso numéro na biso eza na se ya écran wana prophète Samuel Mavuba numéro ezali plus 243 89 64 51 331 et je crois que le Seigneur a kozanga te pona ko pambola biso nyonso. En tout cas, que le Seigneur a pambola biso nangi pas ozali simbaka motema et simba mutuno lingi na sambela pona yo. Seigneur Jésus na peso merci. Na sambeli pona bandeko nyonso obazu occasion ya kolanda biso. Seigneur Jésus nyonso Yahweh nguya nyonso ozo réclamer papa na ngai. Nguya nyonso ozo réclamer maman na ngai ndeko nyonso o alandinga Seigneur na sengi loboko ya Nzambe ekita réclamation wana ekuya na kombo na Yesu Kristo okokufa te na kombo na Yesu Kristo beshek etika vina yo maladi etika vina yo loboko na Nzambe simba yo na kombo na Yesu Kristo. Nous avons ainsi prié de nos Bibles. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, que le Seigneur a pambola binonyo sobozi occasion ya kolanda biso soki parfois oza peut concerner ozolota bandoto mabe vie na ozo comprendre rien ne marche bien aimé koyi ko benga biso na numéro wana comme ça to soutenir yo na prière et je crois que le Seigneur a ko se glorifier makasi. Moi c'est le prophète Samuel Mavuba naza précisément na Congo Kinshasa. Mon église auto, n'est-ce pas, la grâce de tout Kamba, ils ont limité na quartier Mombele, na avenue Mobenga, numéro 44. L'église La Moisson pour les disciples de Jésus-Christ. Que le Seigneur a pour en tout cas, bye bye.